MJTV Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata Vraiment bon s'abonner Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata MJTV Sambara Golima Zapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai non qu'on voit tanta sola bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous Coucou, sali bambote na bino nyonso obolinganga Sylvie Bahati bambote na bino nyonso obolingaka chaîne MJ Télévision elonga Bahati na koti na bandako na nokande na lubaka na koti na ba voiture na bino na ba chambre na bino à travers émission analyse populaire ya lelo et yesu na lisolo ya sika kande to baka émission vraiment to analyser ka ba actualité eza ko ekana mboka na biso Congo eza ko lekana ba église na biso eza ko leka partout dans le monde lelo na libino susu analyse ndeko na biso journaliste Papi Mboma na mwasi na ye Mani donc Mani Lola donc couple là vraiment et comme une difficulté makasi comme la difficulté Papi Mboma ça fait un certain temps azali sunanda kuna été azola sunanda coûté pourquoi parce que mwasi na ye a trompa qui moi sinaye Mani Lola a trompa qui est na ex na ye moko mais bandeko ezo sala pasi parce que tant au balanaka tozwa ba parrain pambate tozwa ba parrain po ba aider biso soki likambu problème moko bozo lekela biso et senga nini to kende to luka ba parrain to poser bango problème na bango ba parrain nde ba sali ba pesa biso conseil que non te koto bo sabo soki ba parrain ba suki to sala nini to chaka mabongo na biso na se to belaka nzambe o azamokeli na nyonso nzambo ayanolaka nzambo apesaka solution na ba problème voilà eza un peu bongo mais chose grave ndeko na biso Mani Lola moi ça Papi Mboma na bengeka Mani Mboma po baza déjà en couple na Papi Mboma Mani Mboma hier apesi point de vue na ya bike soki ye akomi lelo ko tricher eza po mobali na ye ki ko découvrir mobali na ye Papi Mboma abimaka na baningane mibali mosusu wana selon Mani Lola Mboma nda bike mobali Papi Mboma abimaka na baninga mibali mosusu ata yo mo mama nga mami wanja mama nga mami wanja ovandika bo kao mobile na yo abimaka na ba garçon mususu et ça la ndenge nini donc moi si wana en tout cas Mani Lola akoka kite ça ke passe abi ya salinga boye ngati balinga na koti na ndaku na ye ya komi ko bimana baninga na ye mibali bon ça va ngape na sa nini na kolakisa ye nde Mani Lola asenini akiko luka ex na ye ex ne mwakala akomi ko komela ye bakomi ko solo wa Papi Mboma zana na ndako bakomi ko solola bakomo sa amour na bango na nini amour virtuel ba sa na téléphone mobile wa benga ye ezo concombre sala bo ezongisa bo sa ye pazo sa nyonso wana et quoi arrivé quand il va baka 9 jours de vol un jour d'attrape Papi Mboma a eu téléphone à moi si na Mani Lola atala amoni ba message ya ex ya Mani Lola bon PM pe bobikat PM azani mutu moi kimi c'est un garçon doux bien que ya moboye azamo ba chocho mais na bolingo vraiment azaka na edu nde mobali tonga moni bo Papi Mboma tonga moni bongo alobi eloko moko te aseni ni akomi siko kanda na mwasi otune likambo a répondre des saligite allez
papi mboma senya bimanda kute abimi et bandande ni mukomoko alali nanda kute deuxième jour alali nanda kute troisième jour moi ça benga boy ezo sonner mani lola bengi alembi papi mboma atikali koyamba ete kuna pe mani lola bisika zaki na ex na wana love kilao en tout cas jusque là naza ko affirmer ngoti wana eza selon les dires mais na mikoleza ko ya so nzamba sungi to sala effort MJ télévision émission so haute en couleur na yambela bino ndeko papi mboma to na yambela bino manilola to meka ko interviewer bango pona makambu oyo parce que le loli bala na bango ekomi en danger ekomi netité et comme netité nyonso un peu quelque part dans le bas eza kozanga nzambe yo bande ko bino basama balo bobala bo sala effort boko tsa nzambe boko tsa Jésus Christ na kati ba couple na bino bo couple o ezangi nzambe eza mawa eza couple moko ekufa kala mama miwanja tika mobali na papa misha na mabondeli tika kaye na mabondeli po prière na yo yango nde sani et protéger papa amona batu musu libanda te po le monde lelo eza ya kobeba mokeza ya kobeba mobali na ko bima bo abimi na ele esprit abimi atiki mama na ndako ma koma même soit comme na bureau directeur na ya bandi ko lingaye directeur pour le to na monde showbiz directeur abandi ko lingaye siko papa na soka za fermité soka za bonzambe te soki a tambola na sanctification te asani ko se laisser faire et puis tant a ke ko sangana na directeur na wana mba moko ba esprit eza pas directeur et là tu peux papa tango ya suna ndako asani ni abobimine mama ale yo pe suba de mwana et là tio parce que bible zoloba oyo asangisi nzoto na impudique yé pas comme impudique on a couché na sorcière yé pas comme sorcière ndelo to bona to ni sabe église to nyoko ba pasteur pour rien pour délivrance et passer délivrance et possessisme mobimba et a passé ali palangu bate mama miwanja donc to kotsana nous Jésus Christ na kati ba couple na biso hein tant vous Bible ba mari aimez vos femmes et femmes soyez soumises à vos maris car Bible na côté monsieur apôtre Paul aloba pour éviter l'impudicité il faut que chaque mari ait sa femme et chaque femme ait son mari pourquoi apôtre Paul a ébaki déjà que infidélité est côté en kati libala pour Bible en monde des inspiration divine donc Nzambe inspira qui ba apôtre Paul wana pour ba koma bongo pona o ezali mari makambo libala eza jeté manilola so mona ke mobali na yo a trompa ki akoma ko bana baninga ne mibali pona ngai on senga no divorce na malembe o yo ko tromper yo poko masuko bimana ba mibali mususu okomo mani bali mususu mwasi nda sambwaka mobala sambwaka te mama mobala tabimina basi 20 basi 100 au sambwa te yo de mwasi ndo osambwa réputation na ndebeba papi boma mobali leo peso ake akolinga mwasi musu mwasa na konzima fani wapi ba onzima papi mboma bala mwana bango donc manilo na moment oyo luka basala nzambe babondela pona yo senga pardon Luka vont sa repentance pour la repentance donc et repentance ça so et takanakacha motema nakacha motema repentance et tanakacha motema o chema bongo na se on le so gêné c'est nzambe pardon on dit pas libala noka bopo papi mboba kenda maba mibali ezala te le so boy papi okolinga soki André toi Antoine peut a trompé sous la marambo bongo ya nani ya homosexualité osani so Antoine on a homosexualité à cause un peu pédophile abimana ba moi amike osala ni mama et pour un conseil na pesa yo lukaka kelonga nzambe mama yo zanda kwa libala luka ocha nzambe na okota Yesu vraiment kati libala na yo Yesu a fondement pourtant to benga la pierre angulaire et là c'est que ba problème yo se comme il faut se soumettre toujours na sama kola Yesu ndeko papi mboma pena zonga nano pana yo si vraiment makambo eza solo papa na nga changer vie homosexualité futaka nango te futaka te ondeko olingo perdre papi mboma olingo perdre kaka royaume des cieux pone no moi mukie hein
au père de cabo konjali kolo pour le moi mukie et au sentiment à 30 secondes pour la rabatte ça va million non papa nanga non roi Salomon loba na Ecclésiaste vanité de vanité tout est vanité Luka elongi nzambe papa couple la bido senga vraiment elongi nzambe parce que bande ko be bazolela babi moi sina mobali bango mibale bazaka kandenge moko do muto condamné azate bon ngape na loba bongo ngape na babilo mbale bozaka ndenge moko bozaka ndenge moko papi moma mosto kitoko manilo pe mobali papi mboma aza kitoko siko ok ko tromper pona nini boza ba parrain je crois tambo balana iba pasteur bazaiki wana ba encadreur spirituel pe boza bango ba ka pe ko encadrer bino poser problème na bino pa na bango hein et puis on me mara makali comme on me mara na ba réseaux sociaux boye vraiment ezaki to côté hein to vanda sou kimiate et comme on l'a la muki kuno ki sai ya tromper moi si kuno ki bo papi mboma ozonga bo kofi kuna yani finalement juste tozo kene wapi Olivier wangu kebe kate c'est très mukaya bobongo la mitema bobongo la mitema po so baki nakoya lokola moyibi basigne attend de la fin et komi kokokisama komi kolakisama na Turquie yango to moni séisme salami tokobo mona papa autorisé déjà nani mariage homosexuel ba koma ko bala na bango donc ndeko na nga yo yambi Yesu nanu te na vie na lokwa mokonzi pe mobikisi c'est le moment ya koyamba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur bande ona basi ya mabala en tout cas bozonga vraiment bato manilo là donc ça ne sert à rien au briser foyer na yo au briser mariage na yo pona ex moko ex wana peut-être azolanda opposant papi mboma lelo so bokabo na papi mboma ex wana so directeur na pa ko suta abwa kisao o koma mitelengalo tala moi si so mobile déjà boyo divorcé oyebi bale bebo yaka po basakano asakano abimino atikio asakano abimio atikio ozomona et puis ex wana azana nous fait camarade ya mobile na papi mboma donc ce n'est pas bien manilo la lukelo nyanzambe papi mboma na benga ta frère papi mboma lukelo nyanzambe donc boza soni et puis mamsusu etant comme la biso vraiment archi ba voix mamsusu comme lio na place au chon na réseaux sociaux tant mieux qu'on a que la nga Yesu na cha je na la scène chambre na la Yesu pour sota lele lié en bomba ninga bomba mabela nga bomba busuto nga bomba sakiti nga nesi ba biso to sumuka api ba biso ba baatio mais na kendara la côte na chambre nga na tie ba genou nga na se na olela Yesu wana ayokelanga ayanulanga ano 15 jours Yesu akenda zu problème nga akobetela ngo mami wanja azu problème nga akobetela ngo camionnette mbola le descendant fumu ya Simon Kimbangu etikala jamais ko sama pe ko tika jamais ko salama ndeko mso abi papi mboma azui a supporter ne moi si na ye a supporter ki tanga sara bêtise musuta ba ba aventure na ye a supporter ndeko mususu alobi abezo kana abi ezali kambu ya nzembo franco ayemba na mokili tour delo ya yolobi ya moninga mama oye ba bandeko pe bo akanda vraiment au moins ma problème on des aboués et ali kamo pesa ba on ba conseil ko condamner bango so ba parents ya bino baza papi mboma na mani ba parents ya bino donc baza ba tuamba vandi sibino donc bino mi balé boza ba mabe wa ba ndoki boza ba mabe makasi c'est pas bien. Infidélité comme tonali infidélité kei ezongi non Bible ba moi si moko mobali moko infidélité futa na ngoti te ba papa abiso ebele ba mama abiso ebele basaka ba infidélité na ndako libala ba esukela bango toujours mabe ba kota toujours na sama bele nyoso langa na oloba eza kozanga Yesu dani chimanga ndeti nda mwasi asala infidélité aza infidèle tope mobali aza infidèle po mobali so lingi mwasi na yo ato moni mwasi musozo tanga mafuta ndeni
mwasi noka po basi nyonso batwaka nde moko nde bamisaka la bayemba basi nyonso bazali se ndenge moko mondele to moyindo bazali se ndenge biso twaka nde moko sauf que tokoka pasité tokoka penzala te donc manilola luka parrain papi mboma bo luka vraiment parrain na bino bo kende bo kutana bango bo poser problème na bino même si il y avait l'infidélité hein beaucoup que jamais ko etalango na réseaux sociaux hein jamais beaucoup pour aussi ça peut problème pour na li comme infidélité na elo moi muki beaucoup ko ranger ngo pe bo arranger kana coupe na bino na ba parrain bazali ce bo mo bo suki ba pasteur na biso be bazali beaucoup ke pe pa na bango ba encadrer spirituel na bino ba encadrer bino li comme on pe bomba mina ngo pe leki nango to mona ba basi mso akanga ba mibali na ba kanyi mobali en flagrant délit akutia msupe mobali la zo coucher na mwana ya bota to zo coucher na nani na belle sœur na e mais maman na tellement ça mutu ya munene na sani abombi pa beta pe di solo te et celui ka yena mobali na mobali asenge pardon mobali afuti ba amende et sili na ngobongo tous kana sa ba erreur ko bande ko basi tous ko sa ba erreur po lelo obo ya papi oke kuno lingi Didier kuno esimbite okolinga Mathieu simbite okolinga Paul donc vino mo oba changer do ka mibali non ne sinde omsoza en Londres mobali na benga bibati mwasi na nga binga na za 6e mobali o abali siko na mobali o paza 6e asu bazolinga ba divorcer ozokende manilola directeur anazokosa yo directeur azokosa yo aolanda yo po ozana papi mboma leso papi mboma tiki yo directeur osanya osuta yo directeur ana osuta yo ensuite et puis papi mboma wana vrai jo wana to mono a bien siko o e ba ida ndelo ke bima la bami ba so les a solo ndeko na tika wa biozo ngambe wana tellement kitoko mundu na bien ya kitoko oke bima ba mi bal pose loni domini yokola no kana sima kuna ya moma ezotanga o se bandeni comme il peut ça moussa beaucoup il peut ça passe beau poil on les appelle aux hommes faut la porte li félo on faut la porte li félo sans le savoir il est temps il y a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce que nous sommes au temps de la fin. La Bible déclare rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Koya Yesu masi ekomi pembeni ndeto komo mola ba makambo komo sama sama mibali ba komo bima mibali ba komo balana basi ba komo ko balana kuna na Vatican papa to a autorisé mariage ba mibali na ba komo ko balana séisme ngwa se bandi na Turquie na est na biso abe guerre exotique. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. Le temps est mauvais, le temps est mauvais. Ndekonangai, bosa l'effort, bobo la mitema na bino, bobo la mitema. Yo poza ndako libala. Yo ozozwa temps ya ko tromper mobali na yo. Po mobali yo papa bimaki libanda, yo po bitikanga na tromper. Eza nango raison te. Ba parrain ba sa bango pamba te na ba marraine. Si y a un problème, il faut aller chercher vite vos parrains et marraines. Ba koyede bino. Ce ba moni ke ba suki, ba otinda bino. Bon, nous comme encadré spirituel, ba prier pour na bino ba meka ko pesa bino ba conseil. Na couple no ce problème ezanga na onte manilola. Problème ezanga te. Wana kuta ezali kama muke. Bon siko so yike oyoko kuta pa papi mboma. Nande kono amwasi. Ongo mama. Ah moi si faut za motema munene motema ko supporter po nzambe tia sala biso ba mama eza poto za na motema munene motema ya pardon ya ko limbisa le papa ko tromper ngai nde na zabo non sani na olimbisa toujours soki vraiment na lingi mobali na bolingo solo na ko limbisa e en tout cas je crois au niveau le wanga sanga signe to comme na asuka to comme vraiment asuka analyse da biso tozo continuer toujours analyse da biso il y a le vraiment ezala encore voix off je crois bon na ba image ya papi mboma na moi c'est ndezo circuler ça fait mal libale ya pasi ba baza biso bato ali banda to luka to kota bato ba na kati ba luka ba bima kande ba bato ba na kingo bazengi mayaka ya kolata ndelo kotali confusion totale oui confusion totale
biso to luka to kota bamsu ba luka ba bima ah nzambe Yesu ozapi Yesu ozawapi nakoma nata se Marie misamda bela Yesu oyo ngogalange koka mkonini ebeta Olivier donc ndeko papi mboma yo pe mekana nko changer papa to nyoso batanga ka kombo na yo infidélité au saili boso na moi so apoto wana ba vidéo na ba sexta po ebimaki wana ba comprena kiyo ba peut-être eza nango kaka netité mais oh ya touro papa so keza solo changer qui célébrité eko sayote qui célébrité ko sayote parce que eza mko moko oh yondeko okoleka na jugement de ko papi mboma même yo mani lola oh be sa revanche nazo venger loko papi akosenga na venger yo pokoleka na jugement. Donc ça ne sert à rien. Il est temps de chercher l'Éternel parce que la Bible déclare chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent se voient, qu'ils reviennent à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Nzambe na biso alembane ko limbisa biso te. Alembaka na ete. Po mutu na sa moya obaza parfait azate. Mutu obakola na sumuka te azate. Biso nyonso tolekamba makambo to saba infidélité, mais to sango libana, to sango te ke ona kati banda kwa mababa, ponga na bali na ngate. Na sango jamais na kati ya ndako libana. Elit makengo ba voiture rebelle. Donc trop c'est trop. Balik bangwa balik makingo ba voiture rebelle, ba vana mabana ba nguna en France avanda à l'aise, ba kwami chaka na Londres ba vanda avandi kimela mosle na mama. Na mabena malambo se supporter. Donc c'est vraiment triste et surtout la kobala mbango bala na aloka ko supporter infidélité mobile so mobile a tricher muke moi c'est aussi liki okomo beta ozonga bo okene kuno panza sango non ezata na tina morte ndeko mso alobi papi mboma yo mtoza no bel homme ozana etolo mono vraiment ya bien. Pourquoi ozo komi pesa na ba makambu ya obimana ba ninga no mibali donc so bon c'est pas bien Moussona moni a commis les homosexuels mettent très mal à l'aise nos sœurs dans leur maison. Oui, ndekwaza a raison. Ngaji ususu nazana salon de coiffure monanda osa suki nanga na banda lwana kimbondo en face à église en face à hôpital à Nerbandeko bavana banda ba ebiango place église à frère Patrice Ezalaka na moni garçon moboaza ki na za PD na ebetra za PD mais ando sanga suki asala suki kitoko makasi je me suis garçon la poussé pembe nanga sanga mère obité mobile nanga yenga mobile no ayena ndeni okutu mobali nango aza homme marié avana na ngiringiri afutela ngandaku kutu neza boye ayo tikela mbonga ndaku mo pena kenda na ndaku nae oui ça fait mal quelque part pe manilo aza raison aza raison yo kapasi omoni sokutu ndeza boto kike mobali na yo alingi fi moko boye okoyena ko supporter mais ezake oyoki mobali na yo akomi kobi abimana baningane mibali esala aka passion matokita surtout ceux qui nzamba zate Jésus azane na libana binote donc ezala ka scandale moi si peut soit yamba Jésus comme Seigneur et Sauveur te azana affermité ata mo na sanctification te ça nini kenesu akomi pe ko tromper mbe pa komo bimana ba mbali nsu ndende ko na so manilo la asali. Dans la minute on a vraiment bati naza contre pour na couple oyo naza contre papi mboma naza contre pour na mani lola soki maramweza so parce que jusque là affirmation mon côté zali nazo affirmer te mais en tant qu'analyste na peut ça ka conseil na peut ça bango conseil na peut ça be ba ndeko mususu ba sala ba pratique ya homosexualité donc ezamabe infidélité pesa mabe pour so infidélité qui bien Bible n'est jamais boyango homosexualité so qui malam Bible jamais n'est boyango pour nyos to sala na samoyo tozo ka exemple na Bible tozo na so ka exemple na Bible tozo ka exemple na Bible
donc bandeko vraiment likambo ezosala mpasi nzambe asunga ezala vraiment boye te ndeko papi mboma mpe yo mo moto oluki likambo ekoma boye papa soki yo obimaki no na ndako na yo te soki otikaki li conjugal na yo te nde makambo oyo nyonso mpe ebimi te makambo oyo nyonso enge esuka nango kaka bongo do bandeko nyonso bowana bandako ya libala pardon bino bowana kati booluka bobima ngala na bali te na oluka na kota mama bobatela mabala na bino bobatela mabala na bino et puis non seulement kobatela mabala na bino boluka bokotisa Jésus Christ na kati ya bafoyer na bino na kati ya mariage na bino Jésus azaloko pilier na bino likonzi ya bolingo na bino likonzi ya mariage na bino ndo mona makambo nyonso infidélité ezala te makambo homosexualité ezala te. Je crois bandeko to ça sous prochaine émission pour la repérer bino sous ba détail na makambo etali couple papi mboma na manilola na affirmer yango te mais ezakaka na lukai ka ko sa moi analyse mo ya mukie pona kolakisa bino kolakisa bino makambo nini ozoleka na couple ya papi mboma na manilola. Donc c'est un peu ça manilola tala simazonga mutu ka nde balobaka donc luka mobali na yo bozonga na nde bozaka papi mboma kosa divorce te poso otiki manilola okoluka mwasi musu Karine to Solange ana pe lobi pe a tromper yo bobo bozwaka atande ya bondela nzambe bozwaka ataya okotsa Jésus Christ na foyer na bino. Donc ce bo sali bongo bo pesa nga raison merci na bino nyonso obolanda ki analyse oyo merci na Olivier Loango merci na Dani Chimanga merci na la première dame d'Orléans la patronne maman Mami Wanjamote ma papa Misha merci na Hercule Bamvoa tout na Londres merci na Kwami Chaka na London merci na camionnette Mbola descendant Fumu ya Simo Kimbangu merci na Lick Makengo na France ma voiture est merci à Bilognon sur la Poto, Bana France, Paris, Bruxelles, Bilognon sur la Mbote Belé, Bambote na Bino, bon séjour na qui na Rentovena. Donc merci beaucoup na Bilognon sur la canaliso. Yo peut nous s'abonner na chaîne T, occasion en gros ya ko s'abonner, bo aimer ba vidéo na biso, bo partager ba vidéo na biso, ngana bino tokutani. Un jour ezali koya pour un nouveau numéro ya émission la biso analyse populaire MJ télévision bonzambe toujours MJ TV sambara goli mazapata bila kolikobo sambara goli mazapata vraiment bo sabone sambara goli mazapata bila kolikobo sambara goli mazapata MJ TV sambara goli mazapata mami wanza yoga mami wanza Dani Timanga vrai non vrai tanta sola bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous